Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, Kakanenge, Galabino de Sola Mikolo, c'est l'émission, nous voulons savoir, émission Oyo, jamais errata, Nabanda Konabino, jamais errata, Nabanda Konabiso Ponanini, Pobino Bonirabi Botu, Bitumba, Ningaba Zimba, Bavima Bilongi, Binobo Sepela, Kasina Boinangai, Bakatia Nyon Soba Sangana. Babetanga fimbo na la mama fudi bongo na kufa ba kunanga na seke ya mokuse yata ya mwana 2 ans pona nite ya mwana 2 ans biko sa chapelo ka za molai na na molai te na mokuse bona na nenda fana na kiti bwete na za mokuse mingi abana bande mission na ngai na bandi ko pesa ba basunga champion kai na mwe loko ba merci à trop pona na bande mission lokola vie na nga prospérer bakine mwana Dallas ya tongo tel père, telle fille, Chanel les Bakini. Kasi nalobi, Brinet Lonzo Kapé, na bosati ko babongo, Eric Itola, Eric Itola, mwana Belgique, tongo makasi kasi nalobi, Ekirigo Bichingobi la, Monsieur Paul, kasi nalobi, Eddie Engende, arbitre international, la gazelle, yangwana kasi. Na bwaka babange belete po bokolo bo champion local, alobaka mingi avec monsieur Banda. Na bande mission kasi ko ba président au Foudou, président de sport na suka yango Papindonga le voyage choix exacté. Nae wapi bandeko na kiti changu. Webi ke championnat et uti koleka batante, tout que na tante moko ndi tolobaka. Lobby dimanche passé, c'est ça qui championnat ya Kankokolo. Ya kan pour ba faire de quoi. Ici là qui bolimbisa mamuke mbalo bomoni na kiki na ba championnat mingi te pour moi ba problème les gars qui tellement ébélé makasi. Kasi na kopesa no ba résultat sur dimanche na plateau. Beaucoup yoka ngo mobimba kasi pona lelo nazesa bino ke banda ntango esala ki championnat na yango babetaki Goldberg lokwa moyime bampuli video elakisaki na yango batatemi pe bazalaka te bakatia mo baye migol ba mesele katia alobi jamais akondima babeti masa na Goldberg. Il faut ya mona nana na miso alobaki osaka te kasi na bosana te kolobaki bongo pe lisusu liwanza boyika ya bakatia tout abaki abiye abeta kame pourquoi pas beta Goldberg kasi ebongo oya ba mingi nani mutamuno ko babio c'était aigle yene c'était aigle iloba bo sango na samba kita na zonga kimbangu na chango ukuta na bongo na champion bidi mbote champion bidi Mbote champion local. Ah, bien champion Bilibili. Le na moni o te muta asimbelo sentir. O sentir que ça poids. Tango manager azali, c'est que eza musala na ifo ala la fier ne loko azana mwana. De o engagé na muta ma manager. Azana. Na pesi liwanza raison boyika, ndinga baike non. Elekio na mulai yo mukuse makasi kinde le kisha ombango ma charge wana moto akumbaka mutuka akotindi yango ye mota mais so machine akata akumbango bien zana olimolo bede muta beta kabatu moto akumbaka mutuka ye moko boya kotindika te so machine akata akumbango bien na bite na zangi ndenga réponse au pesa bino menga na yoki nanga kaka mais tu beta on solo ndini ba santé de ba vie maintenant kimeza vraiment na préparer ka ba entraînement na la ranzala bato ba bima ba champion mais na okamwa bato ba bima ba champion futo kutana nga na champion changu na champion changu ba champion ba bimi kuna wana fu na so préparer mingi pona bango yango wana mais yango moni okutinga pe na ucha entraînement na bongami na zoya musala yo nyakudu na bino ba ina kango tanga tout va là nous tout sur la moi muke mete bibili tout bete on sur muke ya sentiro et pesi batu biloba ba mingi sentir na mona ki ni mwamba ba zaki pe sentir mais na ko ba lo belango te funa ba zi sentir ba lo belango te mais kaka oyo ya yo et pesi batu liboma ya kosakana te mete ona ni sentir ne pe batu liboma bo bon changu nanu changu za munene e ba kachira makasi ba utala changu ba ebi ne tozala el kamba wana ta bango tu ba ebi
bakatera makasi ya minene bautaka chango yango wana eza bino moko boyi po nota bakatera makasi bautaka chango mais si pe aigle chaleur ya moto alobi ono bakatera bautaka ndenga wana aza eloko te nani oyo azalaka na Shakira oyo eloko te super aigle nde nani lisusu yebu na oloba deya mingi te mpona wamona te makambo alobaki nayokaki super aigle makambo olobaki nayebi nayoki tu kipe oyo na kipe wana te mais kala te na babeta yo na babimelo kaka bwisi yo kotyela mbongo te na babimelo bwisi kekabo na komba na wabunda na ye po omona sikoyo ke moto abimi aza charge acango mobimba ya bajete epuis soka moni yo liboso kotasala wana abandi mbangu mbamo na bawana makambo na bino etalinga te nga natenga munga na pipi kote munga pipi efandaka tobita wandi solo moke obike bakatiere ya makasi babimaka na cango babimaka na cango mais ngai nazalaki na gouverneur ya ville ya Kinshasa animal alobi ke non esinga babi soki nazotanga baclub ya makasi première club ya Congo c'est 4 clubs Kasavubu soki to bakatiere ya makasi babimaka na cango nde nyata yo wana yenda abaki ngai te ye alobi bongo so tala ata na kati nakena kote na bango na club Kasavubu wana so tali batete ya cango bazangi te yango nalobi cango eza na bakatiere ya makasi cango ekipe te soki lolo tolobi ke cango katiere nyonso abima te ekufi okangela la piste aza cango bakatiere mingi bagolbert nyonso cango biso nde tokendaka okekoma omomba misusu bareteni oyo na club mais cango mpena so toyebi tosala liboke ya cango contre kuna baolala vérité nga alingaka koloba mingi te batomato ntango nakopesa exemple neti loboko na 5 chantier basala bango nini baza wapi loboko na 5 chantier cango bazwaki ceinture te yango mona soki ya cango eza bakatiere makasi ebongo tolobana vivant obazwi neti lukela neti katiere nini ya cango aobeta tison paso na te anyata boyeboyo anyata tison yo makambo na oyo eza mystique nati na cango nakoyeba baza ebele oyo babeta ye nakotyanga nga moko nano yo obeta tison nabeta tison atika boye tison nga na kasi otangela nga ta komando to oyo bidibidi tison boya obomela nga yo tika oyo bidibidi so nayebi soki travail eza makasi seke eza makasi nakenda nde léger moto acomprendre te tactique niza ndenge nini omwaka loka na kobete loka na koganye me na suka katikati match ekemba monsieur le catcher c'est vrai abundaka lokola ya kotiaki yo te aza vrai technicien migolba abundaka makasi me lokola nga te moto abiki ye efaka kotie opoza ceinture te bandaka na ye na rankine ye akima combien fois na télé na plateau akima yo migolba ayebi na oloba aza bandeza mission mais c'est le catcher ayebi très bien akima na plateau migolba ayebi wana kutuma matitre kutu nanu te série wana mpena na ye mopanzi oyo bote série naza na Petro Congo migolba contre Petro Congo bidibidi akima attention ezalaka bamanager ya makasi o manager bunande manager ya cha nga mpe mbangu bonga na eza sata nga na babosi Eric bazali tokokota nga alingaka nde bitumba cope na nga yango wana ngai migol bayoka makambo olukela mete bidibidi bosutsango bango bazoluka nga so naza prêt mpe naa na ceinture epuis nayesemaki otie ceinture natie mpe ceinture ti jusque là na ngona mutu ngo chama ke mo muke lianza liwanza mo muke po façon na beta ye amu takolo bate façon na beta liwanza ko kutana nzelo ngo mapopo na mbangu mina ke lukai so di message bo ke lukai olenga lunga mapapa menga ke lukai sibo liwanza
oza mama solo ke lobes to kutana nzela abiso partout so kutana na nzela longwa mapapa banda mbangwa au bando beto tina balabala bon état que champion na lukai na lukai na maele na ko ke menace te na lukai na maele ngala linginde botela biso komba moko ya yo na ye bon lokwa na beta ka déjà il faut na banda ko beta aboyi yango ya boyi mais na sabenga bino la population boza la présent et quoi semaine au kota on programmer semaine au kota na senga na so manager na nga bachela ye ou pas ngana e photo bunda mais sikoyo azangi ba manager nani liwanza uzangi ba manager tesiri liwanza suri liwa na bata kusopa uta brazza na barete osena bunda na ina coupa rouge boya uta buka mtu kingo tela no degré abuka mtu kingo liwanza wana abuka mtu kingo boya kinda abuka ba kingo après bachenga na ye na Petro Congo je crois na gagna ye ninja pia $300 ninja sikateni mais nana komba wana ozana komba wana umona ke tala siko bamba yo na libende mbu atombolo na mabe eloko siko oyo Goldberg azwaki yango netreza pe ka liwanza soko tala ye komba wana nakosi eloko Goldberg azwaki na gagna Goldberg est-ce que eloko netreza ki pe yango wana prise wana siko boy kalobi boy abi soki bongo ndimaki obundaki na tricherie ndenge ni konanisha kwa ndimaki te asengaki video bon na pesa réponse na video kaka batu na yo nazo bango mingi yo poza na image ko répéter ka côté wana ya video ombeza laki makasi Goldberg alamuta makasi garde kwa awera a bena fort c'est que tina ko bunda na yaki na idée na souple na préparaki mais na ipe si te pe Goldberg abetinga to Goldberg abetinga to bundile nani na luka Goldberg ako bata maoni ya soli ka TV10 boza na kanda nga pa senga combat et tout na c'est après ngana boya ratenga combat ni ali maître Goldberg tika boya senga nga combat et tout na bina après ba so na mi balete a mettre kasi wa kuna walinga puna kanga video ngo bia si la mama vile za kia gaze ya solo ngai si na nganda ngwana maître ni sola ya boyika donc Goldberg ala kachira makasi on a préparé combat wana pour Goldberg to buneta ba 3 fois 3 fois troisième na beti obundi 3 fois o etidiaka to bundaka na ba aganyanga de aganya so avec trop mais siko le roi la trop sir ngape na la nzala na obima siko yo na championnat amona mutu mo uti na combat équipe de 8 match à la ska pour gagner bango aïe écouter na match de barrage a gagné aïe demi-finale a gagné les fara a gagné il les so na beta amona match te elo beta elo siko yo a négliger kangwana na ramoni combat na suka batu tu ba be kana kona shako bambote place azali bareka trosi amona kike abeka ke Goldberg akute na adversaire amuke na Goldberg ayebi ke pecho yo funa sala attention la technique pour sutikisa batu heureusement la ki prudente azoki pelo ka mutani nango abi temna beti 1 2 ameko freiner rien 3 so na ndi comment on va banda avertir arbitre comptez bien ça championnat na arbitre la ni ma oya yesima wana aki muta Goldberg so tel batombe tu Goldberg tchenga na ma dernière minute na côté mbango ok misara ye afreni pour Goldberg a dégagé so tant Goldberg a dégagé il y a 3 yango le ça qui vidéo et pesa bino ba lukaki ba vidéo est-ce que ça tricage te o ngabo sala ya tricage te combat yango wana ya normal combat normal tricage na koza sentir est-ce que ngaza kuna na fédération siko boyika boyi yango mutema moko boyika lo bina biso boyi uta pesa ko message mo na TV abaki babi ya lingi pona andima to ganyaki beta po ya ndima te yo ko beta Goldberg lo beta Goldberg c'est qu'il faut beta payer exact toza na plateau toza na TV bambote no ba nyonso baza promo nzete bambote place ozali na si déjà makambo ezali koyoki na besoin beta liwanza semaine tokota oyo tokota wana oza lundi wana tocha da date déjà ya kombanga na liwanza
Wazanga ole liwanda senga na sengeli. Yo sengeli. Manager nanga, pas promoteur ya école nzete. Tapé si yo bambo te place aux apé na placer mamo yo kada ke mutu moko afuta na carré fona bete nan. Fona bete ne to occupé ba migol ba to kene ba neti migol to kene tanda to ke bete na ngaba. Ko sa bon te ko. Na loba ti. Na so loba. To balon na liwanza, semaine oto to kota. Na benga promo to sola na ye. To bana liwanza. Ko beti liwanza ko mo yiba mpul. Ako cheska gold, migol ba. Na beta no liwanda na jupe na miko omoni oloba lisusu funa sali bongo aza mwana moko azoloba mwa mingi ko ebise bongo te moi so sali bongo ya kasi liwanda ta mimba bouteille sanga ça comprend te so da you mesdames abe koti nga mabiko oye machanga ba méchant moi nga mabiko ta la plateau na ngate s'il vous plaît ngai naza champion ya ko goloba ngata. Et puis, face à le bien, taka to saki émission en libanda fikine ba tu plein façon ba seka ki etenga na souci ata oui non boye bisaye partout au kutana yo liwanda pena alongola mapapa bana opana lipapi esale kilo voilà mon bonne note non soyez mais semaine au cas semaine wana oyo kota kaka na chida date ya kombanga na ka semaine photo boule comme ça asukisaka nakanga bamunoko moko osimbili ona beti azali ya ngomba si oyo so batika lelo te de ce que le coup beti Golbert par hasard te na beti nako bandela nga nasenga beko ye sengi da komba ya to nga to chango to bunda ona beti pesus de obeti Golbert par hasard to beti na beti pena par hasard mete Golbert beti o maso na beti pena combien d'émissions na sali à répondre ngati matindi ma le pas battre ali a to beta na deuxième tour allez gagner plateau na kulubati ngwana mete Golbert kalate na wana nda kuna utota caméra et ça ka bien quoi makambo to somba moko mete Golbert ils ont programme là sur Golbert la boussée no beta maspira héros ndabe mete bibili pardon un programme il y a ba combat la club ndeni zotambola ouais la club toujours travailler kalaté toujours ça la molo mais ils ont moi bomba moi muke to bimisango kalaté avant tout là ça non combat liwanza wana de liwanza no laele banzala te pour la moni et commis na niveau bien te buyina nous na même tu répondre ngana frapper ole batu baza ba titre ba répondre te ayo beta bino pamba ole batu baza na titre oza ba senti ba répondre tanga mais liwanza zo répondre azaka nini kaliwanza te kaliwanza zo répondre ngai donc fanga ba non na ye na frapper ye wana lo ba shooter atikali ka kuna sa mwenga na moku na mbuna njalo ole be bonjour champion bien bonjour c'est ça la bien et ça a souci donc on va nommer la bonne champion. Et comment est-ce que tu mets avec le moukepe à ceux qui ont bossé les airs pour Batama, si man, so beti liwanza, aussi si liwanza, ici non, ça beti liwanza, ici tu peux préparer championnat. Avant championnat, ma combat moi mimi promesse. Kuna nene na bena beaucoup mingi na timu tu na ngakuna. Na individuel pekaka. Non, bonga baje. Individuel au bout d'un animal. Yende na alo abanda déjà yekutine mutu adrien yango mona nazo travailler beaucoup plus na pesi nano capitaine nanga cap zefi bambote place ozali est-ce que ya buto za bunda animal bajo ba singa ba défi animal buto za bunda ba okima ngana bunda c'est comme muta sali papier défi akika toka animal olobane aka retirer papier batu c'est que bazo sola bien te eza cause ntango yo ndimi na yeke na kobunda na ye c'est qu'il faut asime na kobunda bagrimasi esoko osie papier bapiblicité oselo na internet na boma ye so asali publicité nga mpe na kosala publicité alaka makasi na publicité
Bibi quand animal. Comment on lobby ba biso la fiche ya bibi animal. Ah. Lobby publicité animal bibi na kometa yo. Donc on talo yo mo kimi. Okimi. Non. Na respect na. Ah. On est salut bien. Le gars bango ba okimi makaye. Nga sikoyo na fonte. Mais avant tu n'habites pas mike ya pembeni ni wana kabali wanza wana bana na ba super aigle wana super aigle na combativité so tellement combat nanga na cité super aigle ana si de aza même pas ben asi de voir même il colonne na vitesse ya combat et si matin mais fait na 2 minutes ka mais peut matin je peux na ko katafi combat de article aussi una monde moi sine ne ande kolanga mais na monde moi sina kana si on pekisa ngaka ta tu tu pas ngata ako pekisa ngandi o pekisa na mboka ya ko sa te tika te wana beau frère parce que no ya ko lobelo te ya ko lobelo te Undazana na masque amuna ninga biente abona ngabiente sana lo na masque to muna na vitesse space mate kuna masque no mona ngaflupu ngapumba nga vitesse leki aya buna komia aya apokate na kufunga na vitesse lega so ye na mona sana c'est vraiment assez petit yote bon c'est ça message moko na migol ba c'est message moko na liwanza pour te chiter bon Migolba, prépare-toi. Préparez. Oh, il a un bouisque. Préparez. On a peine à préparer. Mais il y a un juste senti notre bonneté. On a peine de s'y mettre. Oyoka, mi quoi ou commune. Donc, on a d'autres, on a d'autres, mi quoi et kembi à mukete. De préparation de quel makasi. Le temps là, soya wana Migolba. Era ngoya côté là batuna yo. Côté là, on déjà va préparer. On est sauté. Comment il a dit? On a mon ami Kolo. Il y a mis le le bâti à l'autre n'a qu'à grenade. Quand c'était on a vu, il y a un grenade par le côté là, un grenade. À l'autre n'a grenade. On peut grenade comme une noix. À quoi mon nom va parler anglais comme une noix? Yes, ça va bar du qui va trouver biso va parler anglais. Grenade. Oh l'anglais pas na batulo ba fibo, ba na bato ya zo. Bon ça c'est comme tu as des fibo. Bo fibo kache. Fibo kache te denya. Yoka. Omoni fibo. Tout ça non aspect physique. Fibo grenade, c'est là. Robina wana on a kiss. On a ba kiss. Mais à Rokende, faut renforcer ma casse pas ya. Mais si yo Fibo, une catégorie à grenade na Fibo, ça ne tient pas. Et c'est un rayon bibotu non ebeta. Ba numéro 1 eko na sima. Ma ko final no senti pena que grenade à l'ennemi Fibo à l'ennemi. Mais oh ya Fibo so bunda na côté yo na kiti bang. Ozo mona. Siko ko mama na ba to côté hôpital le kolevi mbi côté buka loboko likolo. Ozomona yona bi ezosimba te entre bon balé. Attendez bachaka ndenge animal a posta ba mini o affiche wana. Tala ya fibo tala vraiment que la masse. Parce que fibo mukene jip. Na ba tu susu na di moi so ala na internet alo ba. Bo ke la mono ma te bo longola te bo changer mutu. On a la ndaki. Les autres ça te na catégorie bon mi balé. Yango moni abike ba ngona bango basta na bango kuna mais so ayena ba pulo ko ya biso ba lenga grenade. Bakomi soza na komba. De grenade atika omone amone la ninga ba. Faut pas luka ne bato yo ngomeni liwanza ta makinga mais quand même aza mobile la makinga. Mais faut la bete na nous. Pour bisuba mona ya yonza kutaloba ki ba frapper. De maga mekio bona ba catégorie. Quand même ça va. Mais au bete na. Même ata na ba liti ba judo to kienda ka boye. Mais mata peser o mati kilo. Jo kilo fibo na maga na 4 ki pa mwana te. Parce qu'on a un aspect physique, tout le monde a un grenade. Il y a un moment où il y a un monde là, fibo. Au fibo pas la cacher, moi, on peut faire mon apolé, et là, tu fais le faut signer kaka. Mais le fibo ça, côté bandaka mabela ka moye là, za mabe. Tama ko biwa siko za mabe. Zo mona.
nga ngo ata betinga bakite ta mila ta nini na kote makana sa nini to bunda fibo hotel mati ah Grenade bambote félicitations de chez l'hôpital mais choisi ça ba adversaire pena ya taille o pena ke to kuta na boye ata na nzela boye embouteillage fait 5 minutes kuna bana botele mai bobunda pour na ba adversaire quand même la félicité ndo beti fibo wana au corriger mais pour moi adversaire moi likolo pe lisu kota ba technicien ko lobate ko anda kuna biso wa ko kota kuna te wana na biso donc ba félicitations mais kebisane mi gol ba OK aso ya mpanda nga trop on a betaillé na kitsa ina moi muno kona dana ngo ça bien boy kaliwanza liwanza yo kuna moi message au PCT préparé batelo da combat préparé batelio déjà lokola yo lobi mingi liwanza préparé là lo ba trop te mais semaine okuna okozwa déjà invitation omonyo César na boy ko mena na melo ko te na entraînement donc o ba cadeau wa ba cadeau yo kena ngo mais ibaka ke liwanza malamu we monje te ozoyoka makambo ezao oyo tokutana tosolola tocha date na banini ye paluka batu na ye bacha bapeka tu fixer même date ali boyokani komba siko ngana tokutana soki ezala wapi po elbe ya zo betela tolo la peto ko mbandi na ye tokoya be côté na atali kusanda kuna obeta ya lobi boy abi bota komba ezala na peto Congo ezala na Masina ezala wapi ye abeta yo on a au comprendre que gagner Golden à tricher message nangwa yango mais qui lelo minka na ngape na lobi la ngebelete donc message yo pesa yanga ngape na tosika yango na acha komba c'est tout oui je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka émission na ngai quelques mbote pona to chute l'émission moi bambote zaka na mama bana nanga Christelle Bea na pesi je tout na ya parler moi olia mo mela mo j'ai tout Bea bambote mi fi Bea place bozali na Europe na pesi voilà na Europe wana balifanto tenga si balifanto te wana ba petite sœur ya madame nanga j'ai tout Bea na mi fi Bea bambote place bozali donc le reste mes choses dans ma case pour mon été donc mes choses vraiment mes choses ali donc te pas na kanda zali oui je m'appelle Maboko ya Nzambe ye asuki na ye wana kasi ngai pe na osuka boyete sana pesa mutambongo babombaka ete Claudine Omoi mwana poto kwenda vutuka na ke poto komela mai na zongi Claudine Omoi kasi ya na ngai ya motema lokola mimi shungu atuka yango pe na bosete ko ba nous vivons mobimba ngoso modo ya bino yango wana kasi so na bosete ko ba Patricia Beledou merde donc ka ndenge zalaka tobosana te quoi kolobaki bongo na bwaki vraiment edi engende papa social venanga Prosper bakine ye Prosper toza komate ya kaka kitoko donc na boka nani na bwaki ya fo dingo male kutime na bwaki na bosate mama ko boka ebele ba ya fo dingo mama mote na pe ngwana ya fo dingo male kutime so na bosani mabe bambote lo place ozali ya Fredi Ngoma wana tena nga vraiment tala mesha yango wana tokisanga no boye donc maloba liye kwanza lobe sa nga bien bubul mukunu kilanda muke mutakosa kangai yao yango bubul mukunu kilanda muke donc na komi na suka ko bake famille eyamba mbape famille onyangunga mobimba kasi na bwaki bureau technique na nga mobimba famille la he ya bino yango ya famille la he na bwaki bureau technique mobimba bandi ko boka mo DG Titelongi ouais pesa que espace on a cancellé quoi émission eleka déjà na ngati Telongi ba bonne guérison ko toza kuna vraiment na malade de là mon dété pas plus pas là mon bala mande pas pembe suka pembe kasi bosete ko boka KN dipo KN yo yango pe ba o basi ba caméra wata mo ya champion local la Miranda Joseph Wandé Ozike Benjamin Mosiboni j'ai Didier Mosiboni Miranda Joseph Diane Omoi mwana 12 ans na bangenge ya Mikolo Caleb Omatoko Jenny Shota Niklete Kapende kasi mama na Mexele Masuka pe na bwaki bongo vraiment ya solo ko ba Belamini Kamba motema ya ciao. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide Titi Longi mokonzi na ngai Titi Longi
Et dis-moi, paloli, bango na nenga mokete, tous les gars. Shakira Keba. Oza mwana ngana bimisi. Soko timutu makasi. Nako kase yo ndinga zo kase baninga. Na yebi ata makamba ceinture oyo mo connaît chaque fois dans la présent pour aza présent profiter aza pe la fédération. Bango ne ba pesa nga ceinture oyo ta que champion du Congo. Soko ya mobali aza wapi? C'est moi la reine chacun na coloniser 4 na minute o ata bobo ingai boyebi ke boko kate boko linga ko tuba changa na bino te pona ko beta bino mabe o nga siboliti o edimwe moto na ngenge o ba chenga na lipasa o nani ça bandeko chaki a mutetelanga na mutetelati mais abi malgré siboliti anoko na ngana ko beta yi o mezate to welela kaka ya mukonzi po biso na mboka na biso do ko mibale bakendaka ko kilate kaka moko siko moko wana kasi lokamba siboliti ah. La reine de Shakira et Yinde qui a koinda. Oh boy, nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Dit ah, Nobela Bango.